milliards, des milliers, des milliards de personnes. Nous avons la question pour la concurrence, mais à la question pour la simana lobby, que ne oye bisabatu. Mikolitika limu muki. Yebisa bana nanga, surtout basali nanga na Congo. Ebele basali nanga ba obeta tolo ke bazanga, baza susu yanga iti. Que ne yebisa bango, bazongela nga. Na mitema mobimba nga nzambe na kozongela ba na ozongela bango za message o makabuyo moni awa loba na bango babongwa na lisusu malamu abi ba revenir ressource epai na nga po nga nzambe naza na bango. OK na li felo na kati li felo catégorie na kati li felo wana sikango eza lokola ba cellule au moni ba prison ndenge salaka ba diviser bato ba koto bato boye koto bato boye koto bato boye bakaboli bakamba maboyo bande kusana mukili tango ozo kufa ozo kenda place na bino bato ya modèle na bino bozali soit disant bato beresunza bazo betanga bato na basali ya nzambe aussi babungisi nzela nzambe tena bifu na mona bango te nzambe ndapesinga alobi na bango yebisa basali nanga Alex Ngelo na bota bika yebisa basali nanga loma o baza ko libena soit disant basali nanga baza su basali nanga te si batiki ngaka kala mais naza na posa bazongela nga nzambe na motema mobimba na moni bato bazolela na moni bato suba kufa kala babise moko kala na mona kibango na mona kineti lokola bolimbisanga pardon na kolo banata suba neti madilu na mona papa madilu madilu system la loi de tourment na mona kazolela na moni madilu na moni Michael Jackson na moni madilu na moni Michael Jackson na moni ki pene belé mais c'est profane na mona kibango na mona ki mais la sanza na utanga te na mona utanga te wana ni tina utanga te il faut tanga non profane utanga madilu non Sangai abangwa ni pete boa wangana kambe ya renasage OK, voilà l'homme de Dieu Tolandi ou bien Dozoloba, Nzambala qui solo na li fait. Bon, Tolito baton Nzambala qui solo na li fait za kindegeni. Merci beaucoup. Na lingala tanga verset moko. Ézéchiel, Totangi, Ézéchiel chapitre 33, le verset 6. Bible biso. Si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti que le paix vient enlever laquelle qu'elle a vu, c'est lui qui périra à cause de son équité, mais je redemanderai son sang de sentinelle. C'est les sentinelles. Là, nous sommes un certain samedi, minuit, parce que quand les kakakala, nous avons un témoignage de comment moi si nous avons ça et puis ça n'a pas pour ça. Na yo kabiboko wana na singa ka nzambe nzambe ça la première chose na pefona mone loko wana ndenge moza bi si j'ai trouvé grâce à tes yeux montre-moi ta gloire. Un certain samedi o ya lobi kaka o ya chokole kabiso awawa à partir de minuit j'étais visité na moni lifelo ndenge zaleli na moni trône ya nzambe na moni batu bazvan eta eza des milliards des milliers des milliards de personnes. Nous avons la question pour la concurrence, mais à la question pour la simana lobby, que ne oye bisabatu. Mikolitika limu muki. Yebisa bana nanga, surtout basali nanga na Congo. Ebele basali nanga ba obeta tolo ke bazanga, baza susu yanga iti. Que ne yebisa bango, bazongela nga. Na mitema mobimba nga nzambe na kozongela ba na ozongela bango za message o makabuyo moni awa loba na bango babongwa na lisusu malamu
abiba revenir ressource epai na nga mpo nga nzambe naza na bango. Ok, na lifelo na kati ya lifelo eza sika moto akokende kuna te ezalaki na lifelo eza place moko il y avait de plaire et de plaire toyokana na biso bato balelaka na bamama yembo mais wana place ata place na telemaki il y avait la chaleur moko nanu natikala komona chaleur nayokango te banda nakomi tata boye natikala koyoka chaleur ya modele wana te abitala makambo eza kose passe ntango eza kose présente wana bana tina te batuno masumu na yo nyonso ya yo ezobima ozoyeba masumu osalaka wuto ozalaka mwana moke nyonso ezoyebana dans les champs soki tokokota lola eza mpo nango na ngulu yango ezali 59 elobi moto akosamba avec droitire liboso ya nzambe ozala te lola eza makambo yango ya ngolo namoni bato namoni na bato misusu oyo toyebi na bato toyebi te tomoni bato namoni bato balolenge na bakategorie na kati ya lifelo wana sika yango eza lokola na baselile omoni baprison ndenge ezalaka badivise bato koto oyo bato aboye koto oyo bato aboye koto oyo bato aboye bakaboli bakan mabe oyo bandeki kosala na mokili ntango ozokufa ozokende na place na bino bato ya modele na bino bozali soit disant bato ebele soki nzambe azobetanga matoi na basali ya nzambe osi babungisi nzela ya nzambe te bamifu namonaki bango te nzambe nde apesi nga alobi na bango yebisa basali na nga alex ngelongi na bango tabika yebisa basali na nga loba oyo baza komibenga soit disant basali na nga baza su basali na nga te si batiki nga kala mais naza na posa bazongela nga nzambe na motema mobimba namoni bato bazolela namoni bato mosusu bakufa kala bambise moko akala namonaki bango namonaki neti lokola bolimbisanga pardon nakoloba neti madilu namonaki papa madilu système nalobi tourma namonaki azolela namoni madilu namoni Michael Jackson namoni Michael Jackson namonaki pene belé profane namonaki bango namonaki mais obo sanza mina utanga te wana mona tanga te wana ni china utanga te il faut tanga non otani madilu otani Michael Jackson namoni Michael Jackson namoni madilu na komona susu luambo namonaki nang o ndeko na biso jokufa kala te awa papa na biso wemba baluta omoto to bozolemba ba musique na bango ya na monete na lobi te kana tali yete na misu na ngai na lobi te kana kuna tingana bi o na misu na misu na madilu luambo Michael Jackson papa wemba qui question omoniete donc as na biso asa kulumela tira personnalité on va la monde connaître bateau malam balobi nini bon avant continuer qui question omoniete besoin de l'électricité isa lokula okoti na zanga munene est-ce que balotere bilunga bonso na mbala moko o ngala moni entre parenthèses na simba bakika c'était famille bolimbisanga na na lobika bateau na moni je comprends qu'est-ce que profane chrétien chrétien te na chrétien te na loba makambo pesa ndina loba na tele rapide na ngolo ko katana na kera ba débat c'est pour ça nzambe na moni yekuna te na moni débat ba no ba mona ça ma yum na lifi ngala moni te ngala mona ngai te ngala matango ke bet na tango lo bango ala mo deuxième nzamba solo ala mo tazamu nzamba solo parce que chrétien au bon point ni pour faire non kengala na pesa ka rapide mo pingu mape koka makama lobi na yeko lobela voilà avant continuer habité atanka ba cher ami fidèle internet na biso atanka ba musicien profane na la moni ya ba créature la moni ka profane la moni ba créature la moni ka après qui que ça tient le moni ya la moni te après signal la télémaki mais la moni bato bazolela tango bato ba moni biso bandeko wana bazoloba nini o wana bazala kata lifelo ba musicien ba musicien boyebisa bandeko baza na mokili batika kobeta banzembo na be sikomweli baboya kotika babeta banzembo na bango eza te parce que tant que beta banzembo na bona mokili zo beta tisko bato ba bima yango bango kuna bazozwa torture ya makasi bazo souffrir yango église c'est l'état ya kozongela nzambe na motema no mobimba bato bele ba ignoraka yango
na ba religion to kota lelo ba lobi boya ceux que kufi lelo oza congolais OK kobota na famille musu non lokuta ba ebele ba biso ki besi na congolais ceux qui na kufi lelo fin du monde kozala te ni felo za ndenge nini soko za na pasi ndoza na kata li fer ya li felo soki bikona penza bakomi ko pambola yo ndoko china lelo za lokuta li felo existaka na monde ngo bande ko nanga na ko sala ba théâtre awate na yoba maloba ya nzambe nzamba na omande bato ba osamba to mutaye libuso ko okoloba te mabe na yozo kango directement ozo kota na tang de fait ozo kota na kata fait ozo lila ba mise balobi boloba na bande ko na biso batika ko beta musique na biso tala sikola nzemba papa pe wemba e banda ko beta banda na kala za ka jeune ezo beta bolongola ngondenge nini habitala ndenge bebisi bazo condamner bango tala ndenge bebisi jeunesse na itambo na bino tala ba sacrifice bosali tala ba donc muto ko samba avec droiture mokolo wana awusala te biso oto nzamba lobi bino botikali ngolo ezali mais si quand on a bifelo ezala bato ba otubela to lingisa biso alobi trop tard déjà tana bino ceci et bazali banda ce qui ba koyoka te le réel loba makamboyo oya koyoka awusala sauver oya pa ko mona ba théâtre ya ko se retrouver na kati sika oyo abi elike ezala na bato bana bomoy ce qui okufi pona esi esili vi musozo zelo liboso ya nzambe to ali fait ya li felo yango Hébreux chapitre 9 le verset de la biso il est réservé des hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement batuana na moni baza batuso bakufaki batu bakufaki mais on a kanaki pena na mona ki mwana moko na yebi ndeko moko na yebi pena ya certain nabi auta kufa kalate ndeko ba autuku kokufa ye babengi kutu 3 fois mais tant ma telemi liboso wana babengi pena kombone papa mbala misatu na moni pena ye pena bena otala ye na banda kota na otala ye babinga tabasambise azaki incapable de se défendre babitele sur raison ko se retrouver oyoka ki biloka kité o na yoka ki abani ko moyo ko to prêter ba raison ezala kité ta ekoki o tozongela nzambe na ndenge ya so na ndenge ya solo. Ok, merci vraiment. L'homme de Toulon a toujours la carte de révélation et tout bien de comment bah c'est 3 fois et tout. Azongi 3 fois. Azongi 3 fois. Ako se défendre te. No pour le but qui a autant ba combat bateau monaki. Et bon peut pas pasteur au basala penza mais na solo. Te bo wana na tirer attention te. Mais tirer na attention pour la bateau baza célébrité. Et toi na moni ba dit quoi tirer attention na moni ba baza na kati pa ya passe bazolela. Bon ba makala c'est les bazolela. Na kati passe bazolela. Bazolela. Tout d'abord c'est jugement na aussi ba aussi lire cause na bango parce que Galates chapitre 6 verset 7 biso o mutakolo na ngoko bu abainda ko buka yango. Ba olela na le tourment pasi bazolela. Siko frère wana ote ko kufa ndena ko mona ye ba bengi 3 fois balakise makamuno azaki incapable de se défendre liboso nani ya nzambe siko tango siko place nisiko nzamba pesa nga maloba abi siko noko le moni kende ko loba na bato soki bakobo kuna zaka na mona ka bato bakufa mutabo moita mona ka bato bakufa ni bataki place wana il est réservé des hommes de mourir une seule fois après vers le jugement donc tango le jugement ya nzambe abina bio ena mikolo abina ngata ka mikolo botika inango tase ko kinga nzambe na zakoya na moni ba ange baza déjà prêt pour banda kosoli déjà ba trompette mais ce qui ba ozela nzamba tali calcul o ba faut ba kota na lola aleli nzamba leli tala mwana nombre moko ya mukie mwana nombre moko ya mukie nzamba plairait na monde azolela na trône moi était ya mukie c'est à dire que non ce qui ya mukie et belé ni faisait belé donc sur 100% donc sur 2%. Bon batu ba mitalisi na mabe yango nzamba la kisingi lokwa na bi keno ko bisa batu biso basala nzambe o to bungi nzela bana na nzambe o to bungi nzela tozongela Yesu ta ekoki Yesu moko elanga comme si comme da mir na moni ba je si batelemi ba ndi banda ko baza pre ba pesi ba Yesu instruction ba beta mais ce qui ça baza ko tarbe ozela obongo la motema mais motema makasi na yo e ko memona kati ali faire na li feli tango pardon e ko sali susute pardon za lelo tozongela nzambe na ndenga solo nazobeta sete ainsi dit l'Éternel tozongela nzambe tolonga ba aventure to pesa bombo na biso pa Yesu masiya musala nzambe tela batu bokonza likolo na ngalo de loko moko par rapport ya wa belge tangwa yaki
limbisa mokili fonga tamo parenthèse moko atana be mission sima na okota na likambo oyo spirit na roi belge tant roi belge ayaki na kata mboka na biso bato ba moni ko la roi belge aye papa nzoka de ba belge bazala na bolingo na biso te kanda ile kamba lumumba bengana bango bazala kana kanda nango ya momo na roi belge wana aye na kata Kinshasa kanda na kata Kinshasa bato ba moni est-ce que vous comprenez vraiment atmosphère moko tala mate vous comprenez mo sala bakite pendant abanda ko tambola azo tambola na ba cheval na yo ba cheval ba boyi ko tambola ba cheval ba boyi ko tambola na kati ya nini mboka na biso ya Congo roi belge wana pourquoi ba boyi ko tambola ba moni mupa ye ayena na ye ayete po abongisa mboka eko porter pe no côté ayende ko activer code na bango ya liwa na kata mboka na biso ko Congo ba ko activer code ya vengeance na bango ya Lumumba na kata mboka na biso ko Congo donc tango ye wana ba cheval na ba boyi ko pambola pamba te parce que ba mona ki mo panda ya Yeshua Machia na kata mboka na biso ko Congo cheval na cheval normalité ba cheval normalité Bible ce n'est pas des chevaux normal c'est pas des chevaux normal c'est l'esprit de guerre et monsieur le gars na ba esprit de guerre et travailler na kata moki ya mokili si ko tomba cheval là ba Bible lobi na ngai yo kanga révélation Bible lobi na ngai le cheval est réservé pour les batailles donc tant cheval là na Israël tout le cheval à bimi ba ke pona ko tamba te ba ke pona bitu na bitumba donc yenga il ko activer corps de la immortalité par rapport à la vengeance ya makila lumu ya Lumumba o ba bengana ka ba ndeko na ba kufa ka ba victime mais aye ko activer corps wana kata mboka c'est là mikolo za liboso ndenge to fêter le 30 juin to boni ya Nzambe pour les gens ba sali et ko kisama na mboka na bisoté donc ba ko activer corps wana ya momo na ba cheval ba ko tambola te histoire ya balak na ba sante ba zo comprendre ngo ya ngo bible na biso na kata bible na biso Jérusalem réjouis-toi mokonzi na yo akokota na kata Anne akomata likolo Anne yeso yaki na Anne ayaki likolo punda te pourquoi ayaki na Anne tant baza connaître Anne eza kinya Anne eza paix Anne eza bonté il fait que na Anne ya eli biso cheval awa ndenge nini aya toza ba cowboy te toza bata marque te toza batu o toza bana chevalité mais ya eli biso na cheval eli ko la sani ayeko activer don de la immortalité on a lobaki na mission lekaki liboso makila bana poser maki ya makila ozola bana poser ba maki ya makila sikolo kola Lumumba bengana ka bango bref ne bazongi seli bino cercle ya mutu wana ya lumu ya Lumumba bazo biso ligne na c'est ligne et porter biso ligne et porter biso ligne il y a des séries de signifiants batumba nyoso kaki batika ngo kuna pourquoi il est awa c'est prophétique mais mission sima to ko fongola loko oyo église fongola misu église fongola bien to fongola misu il fallait bakota na Yesu na kata Jérusalem akota na chefalité akota na kata Anne ni ko ba bonheur ni ko ba bote ba fa ba biso Anne awa et prophétique makambo ba sala nzai ba comprendre sikanga na zali muto ko zala misu bebu ba ko pesa na raison na de mission ko yaka liboso. OK voilà merci baba l'homme de Dieu vraiment il s'abisso déjà ba cheval ba boy ko tambola ba cheval ba embouteillage cheval ba mona yanga vite na mopanga cheval les ordinaires c'est pas des chevaux normal donc le kabon ko ba ozalate ce sont des cannibales o ba ko lukas ko makila ba congolais pour na ko détruire mboka na biso ko mais nzoka de Congo eza Nzambe mopanga soko di histoire Bible histoire ya Balak na Balaam kende ko maudire le peuple nana ko maudire Congo ce qui Nzambe te nana ko lakela Congo mabe ce qui Nzambe te o Congo le beta maboko toza Nzambe toute arme forgée contre Congo eza nul sans effet au nom de Jésus-Christ yango bazaki la confusion tala mbouteillage bato babeta bambunda compréhension bango na bango bakozala confondre au nom de Jésus oyo azoluka makila bakongolais ngonga ye moko kota akota na mabele kozonga mpe ndenge azongi aotikala mikolo ebele te boyoka sango kwa belge na okufa ndenge grand prêtre na bango azwi biloko ya moto neti baosa biloko ya moto ake lisusu en plus vitesse ake lisusu wapi epa ya se combattant wana ake kozwa pouvoir ancestral na boko chef kuti ya kombo nani papa na biso la chef combattant on a tika ki bakende na gambela wana na Fox ni bomo la ka pese mo ko tuba banda koso asa ko benga pouvoir ya guerre que Dieu vous bénisse. OK voilà chers fidèles voilà nous sommes activer voilà on va bien activer bisco zoki bo Nicolas ya tango akufa Nzamba Congo Nzamba Kimbangu aboma akufa abikata ko s'échapper
tozongela nzambe na ndenga so ya solo. Voilà, chers fidèles, voilà, c'est en parenthèse, mais merci madame, nous sommes côté la makambo de les alliés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. L'homme de Dieu, mot de la fin Rosanine par rapport à tout ce qu'on est en train de dire aussi. Merci beaucoup. Mot de la fin d'Angeza, tozongela ka Yesu, les filles les alliés. Basala nzambe, nzamba bina lobana biso bande konanga, yotika ki nzambe, pona mutuka, pona ba partenaire, pona bisenga mokile, yebake mukolela nga akomi prêt. Nzamba tali kalikilo abeti ayoki mawa bayoli baza muki bapona mitoza ebe to bunda to tondisa bokonzi ya nzambe yango tala makama nzambe ne ekoti na des autres musanza mbezongela nzambe te ya message oyo partager message oyo tozongela nzambe tozongela véritable nzambe tala banzambe beli ba memeso na Kinshasa pour bako dépeupler bokonzi nzambe nzamba azolela na moni lifelo na moni ngande kono na moni lifelo na moni événement ndenge basala nzambe tokozana juger. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwa. Je dis un grand merci l'équipe Mobile Mayele Nazareth. Je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Moukwa pour la confiance au PCA. Je dis aussi un grand merci à Hervé Azas, ma caméra, Alain Kiakala, Bouta Telme, Bena Pesibino, vraiment merci. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edikabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekanga kiye libungo, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouba. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati. Pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Ambo Kanangai. Yango nazo bondela yo. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila.
Afrika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to Mwambi wa Nzambi Marie-José Ifoka Lelo Kongo ezwi mokondi Oyalingi yo Nzambe balingi mbokananga Yesu Masia tokozongisela yo nini Pona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga Basali na yo bapakoli ye mafuta Tengo pakolaki bakondi mafuta Tengo pakoli pe mokonza mboka na ngai 32 plus 18 epesi 50 Nano asali 50 Atandele Yesu na Kongo Kongo ekobonga kaka Mwambi Roland Dalo Mwelamani Mwambi William Tindwa Kapanda Mwelamani Jacques Kanguta Kongo eza Mwambi wa Nzambi Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo Basi na bino eza pasi ya Kongo Mwambi Amosemba Ekibela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu Mwambi Dodo Kamba Mwelamani Mwambi Jedeo Lumana Mwambi Marcelo Tunasi Mwelamani Mwambi François Mutombo voici l'homme Mwenamani Pona bokonzi Kongo Afrika Union Afrika yaka to célébrer Okoki kozala na tendance na yo Kasi oyo eza likambo ya mabele Célébrer Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko Tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba Israël Lamani Le pasteur Freddy Odiembo Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.